est un plaisir na ba oyo ba pesa confiance pe fidélité ya kozwa ba information à temps réel na Mbonda Ekolo magazine d'actualité Mbote Kinshasa Mbote Congo Brazzaville Mbote ba diaspora partout bisika bozali po bo pesa confiance pe fidélité ya kolanda biso. Tofongoli édition la biso ya mokwalelo pour nous savoir que Denis Kadima président CENI a convoqué officiellement électorat pour la élection ba député provinciaux pe ba conseiller communaux dans la image pe commentaire. Ndeko Congo bondi belanga que Denis Kadima président CENI a fongoli déjà ma solo pour la élection ya ba député provinciaux pe ba conseiller communaux depuis mercredi 2 août. La salle Abbé Malumalu, la présence de l'agent pe cadre et la centrale électorale. Pour le numéro 1 à CENI, cérémonie wana est vraiment l'importance makasi pour les électeurs congolais et qu'on a la liboso. Bah pour les conseils communaux pour élection d'Angoya Souka et les caca depuis 1987. La époque de Zahir donc plus de 30 ans. Kadima Abakisi que élection Oyo et qu'on vende sa démocratie locale pour Yangonde et la base de la démocratie qui toque au niveau national. Na nyonso boyeba ke CENI aza kozela batu baya ebele ko déposer ba dossier ba candidature na bango comme ba député provinciaux pe ba conseiller communaux na ba bureau ya réception pe traitement ya ba candidature boyeba ke ko banda jeudi le 3 août ba porte ya bureau de réception et traitement de candidature pour la ba élection ba député provinciaux pe ba conseiller communaux et ils ont déjà ko fongwama na République démocratique du Congo mobimba yo mutu oyo oyebi ke il faut ocha mutu Welela, déposant la masolo na yopo. Très déjà, makamu oetali ba élection. Dépa, ezako kede. Pe okokama en décembre 2023. Ba élection ko salema ki toko. Pe ba kongole ba ko voter au motem la bango. E kolinga biso. To beti sika kambunda. Dossier gestion en ville province à Kinshasa. Ezako cha mbilinga kuna boye bake. Ba magistrat ya cour des comptes ba si ba kiti kuna pour la mission moko précis à 20 jours. Mwana Congo boyebake butu ata eza molai tongo esuka kasena kotana ndenge bakulu to baloba likambo ya gestion ya ville de Kinshasa nde eza kobekisa mbonda ya mabe makasi depuis un certain temps na yango contrôle moko ya gestion ya ville de Kinshasa depuis 2021 si lelo ezi déjà jeu na cour de compte kuna na hôtel de ville. Mission moko et kozala pour 20 jours. La première président cour de compte, Mwana Mboka Jimmy Munganga, pe et kozala supervisé, la magistrat Franklin Yabola, président de la chambre. Contrôle Oyo, Ndeko Congo, Boyebake, et Bani Kuna, na moment Oyo, tension ezamabe makasi entre deux institutions, il y a province et donc assemblée provinciale et gouvernorat. Kuna l'assemblée provinciale, Bondi Melangaike, président d'Ango, Mwana Mboka Godé Poi, Azako Beba na makasi, na Chachini Ngobila, Kutu Azako Akizeye, na me gestion pe, na malversation financière, na gestion, il y a ville de Kinshasa. Nyonso est caractérisé, na ba impayement ba ministre, ba membre du cabinet naye pe, ba loyer ya ba bâtiment oyo ba ministère e futelaka. Boyebake bras de fin wana e ko isaka Mwana Mboka Godé Poi na mutu ya bureau ya assemblée provinciale na groupe ya ba députés provinciaux oyo ba bengama dynamique ya Ngobila po bango soki omeyi ko toucher Ngobila yeba ke bangole ba ko kwela na système moko suka pe ko kwea. Après réhabilitation na ye na cour d'appel ya Gombe Mwana Mboka Godé Poi malgré congé médical mais bakangami kitoko na Gérard Kokomulumba o azali vice-gouverneur ya Kinshasa. Ya koyeba ezake Gérard Kokomulumba yepe azala conflit makasi na Ngobila po jusque là tension ezoleka mabe makasi toyebite nini oyo baza kowelela awa coup de compte akoti makambo oyo ndeko ya Congo toyebake lumière ekobima na bakisation nyonso oyo eza contre Ngobila na masolo ya gestion ya hôtel de ville de Kinshasa. Biso tokosenga kaka sérieux pe sincérité et monana de manière que lumière et mapo Kinshasa pe lelo pe et comme nango vraiment fulu makasi toyeba te soki mo nango pe kendaka wapi yango Betisika Kambunda. Monisco a kosenga davantage de collaboration na ba FRDC pour la lutter contre ba ADF bazali ba criminel bazo bomba batukuna la kati ya est ya Congo. Représentante spéciale et secrétaire générale des Nations Unies na République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a salaki conférence de presse na Kinshasa pour la situation ya Beni, wapi groupes armés ya ADF baza kokoba poser ba sérieuse menace contre la population civile malgré opération conjointe Chouja Oyo, ba forces armées ya République démocratique du Congo na ba force ya défense
ougandaise bazali kosala. Selon Bintou Keïta, MONUSCO aza ko intervenir en complémentarité na opération Shuja na ko assurer protection ya ba civil pe ko pesa capacité de dissuasion supplémentaire na ba zone non couverte na opération Oyo pe yango eza ko faciliter retour ya ba personnes déplacées na route nationale numéro 4 Oyo ezali axe crucial pour la circulation ya ba population. Face à la réalité Oyo, population azako senga restauration ya autorité ya l'État. Nangambo ya MONUSCO ba identifier ba zone Oyo esengeli ba renforcer effectif ya ba FRDC na la police nationale congolaise. Na yango d'après Bintou Keïta, nyonso Oyo ezo salema toujours na bi ya ko assurer sécurité pe stabilité ya population congolaise. Yango biso to beteli bango kambonda. Mbonda eza kobeta mamabe entre Jacqueline Ngobila pe Gérard Koko Mulumba nini pese eza koleka. Tonda elema oyo. Mone Congo boye bake mbonda ya mabe makasi eza kobetama entre Jacqueline Ngobila Mbaka na Gérard Koko Mulumba oyo azali adjoint na ye na gouvernorat provincial ya ville province ya Kinshasa. D'après ba source ebele oyo tozi ndeko ya Congo boye bake Jacqueline Ngobila azako luka kaka abuka mwana mboka Gérard Koko Mulumba ndenge asalaka epa ya mwana mboka Nero Mbungu na poste service gouverneur ya Kinshasa. Tellement que tension ekomi mabe bondi melanga ke idepese parsi oyo mwana mboka Gérard Koko Mulumba azalaka ba telemi pe basaka la confiance ya soso ya mboka oyo aza moko la bango. Ezali ke le secrétaire général ya IDPC mwana mboka Augustin Kabuya liboso ya ba militant pe ba sympathisant ya IDPC ya koloba ke il faut qu'on soutenir Gérard Koko Mulumba po parti ezala confiance na ye kitoko. En plus alobi ke Koko Mulumba aza candidat député provincial ya IDPS na Kinshasa mingi na commune ya Limete. Donc bazala calme po bango IDPS batumbolaka na bango batute me soki yo moko oke ko provoquer bango yebake bakolandela yo tina suka. Awa mwana mboka Jacqueline Ngobila Mbaka okomi lisusu na Gérard Koko Mulumba yebake IDPS bakolandela yo tina suka. Ya mingi esengeli boyeba ezake même président assemblée provinciale mwana mboka Godé Poi azako accusé les gouverneurs Jacqueline Ngobila Mbaka ke azako gérer Kinshasa mabe makasi kutu babukaka Godé Poi na ba député provinciaux dynamique ya Ngobila po bango basalaka blagi te soki olobi kalika bangobila bango bakosomba yango po ba attaquer aussi okokweya. Cour d'appel ya Gombe asi a réhabilité avec impact de idéologie pe Godé Poi azongeli ba fonction na ye. Na minute oyo Gérard Koko Mulumba autrement dit socio ya mboka aza ko soutenir mwana mboka Godé Poi pe poye bake eza ko pesa Ngobila kanda mabe. Donc explique kaka abuka bango mibale baza atra ba fonctionner bango Congo Kinshasa doko kende wapi mwana mboka Jacqueline Ngobila Mbaka nyoso esengeli oyebake ezalaka nango théâtre te obandaki na Nero Mbungu oye na Godé Poi lelo lisusu na Gérard Koko Mulumba totala ndenge balobaka na lingala kaka bango nde baza mabe soki sala makalisilo nsima komona ke 3 personnes contre 1 ntango mosusu mabe eza na ngambu na yo tobetisika monda po tolingi kimia ekota la Kinshasa kolonga alonga na ye. Ba reporter mingi ba koma lokuta awa na Congo mais soki pesi confiance na monda école agence ba conseiller le reportage avec professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage
modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Eza passe na République démocratique du Congo po tous les politiciens kimia parce que bota la bino mongo ka ko pesa ba candidature ba profiter ko tia ba suppléant ba membre famille na bango. Ndeko ya Congo boye bake seni azaka ka kotambisa masolo pour la élection ezala na décembre 2023 kaka ndenge constitution eza kosenga mais koyeba ezake depuis à clôturer ma réception il y a ma candidature pour la législative nationale déjà chiffre et bani il y a 20 000 candidatures chiffre moko eza kosala ke ba analyse misusu ba kota madoute po des grandes forces politiques notamment FCC Joseph Kabila Kabange pe la Mouka Fayoulou bazate toyebite ce qui peut bango bakoti masolo wana c'est que 500 sièges ekoué lama na chiffre ya combien malgré nyonso wana boyebake train eza déjà en marche na seni ben koka moi toza komona kaka ndenge balobaka entre amis et frères choix ezate mais na masolo ya ko postuler toza komona nde la famille d'abord po mingi baseko basiplela bango basi bana pe ba membre ba famille na bango lokola ba premier suppléant zwa lokola et pa ya Adolphe Muzitu Delice Sanga Colette Chomba Ozali Kesse Assemblée nationale pe le Pepe Christophe Mbosso président Assemblée nationale nyonso oyo boyebake ezaka kapo article 116 ya loi électorale et le bique suppléant de à remplacer un député selon ordre établi lokola liwa empêchement définitif condamnation pénale définitive topé incompatibilité yangonde et comme tradition à la République démocratique du Congo ya mingi boyebake ezake tellement ba émolument na bango eza plus de $20,000 par mois yango eza kosala ke ba candidat mingi ba aligné ba membre ba famille na bango ke ya kose ba membre ya ba famille politique bino moko botala kaka ba avantage ya bango et que de libanda et surtout tango baza komona mwana mboka Evariste Bochab Léon Malemba otobenga papa Molière Busa Nyamwisi Penzangi na ba misusu ba beta yango kitoko e bongo bango baboya po bazwa zéro tozwa lokola le président Mbosso ye atie mwana na ye Nicolas Mbosso premier suppléant entre temps mwana na ye yango aza vice-président na CRD formation politique ya papa na ye en plus aza lisusu assistant numéro 1 ya président Mbosso la présidence ya Assemblée nationale donc il faut boyebake la kati ya Assemblée nationale famille Mbosso baza très fort kule kutu blague ezalaka te oye epe Adolphe Muzito mwana Congo kuna kutu étant candidat député national ya Kikwite malgré akimaka na ye ko siéger mais comme suppléant na ye atie kaka mwana na ye Randal Muzito po ayebi ke bavantage ezokela bango la famille et bongo na funa kuna kutu boyebake Colette Chomba akanga masolo po apostula déjà 3 fois autour de la 4e fois donc 2006, 2011, puis 2018 mais tout oyo atie mwana na ye ya mwasi ya 25 ans awa Eva Chomba comme suppléant na ye la système kaka ya les laboureurs et ses enfants et bongo yaka na ngambu ya le faux prophète mwana mboka Delice Sanga amame congolais yoka somo po yende ate batuke comportement wana eza mabe ya clientélisme népotisme pe régionalisme en plus candidat à la présidentielle ayoki ata sonité liboso même ba membre ya parti politique na ye oyo baza même impuissant koloba Delice Sanga atie des membres famille na ye comme ba suppléant eza kosala pasi ndeko ya Congo Komboka Lumumba ya prophète ALAVP ya Kimbangu ezo changement ya ba politicien pe ba politique ya boye awa biso tobele likala congolais yo moko fungola miso yeba ba auto fotaka ba auto pesaka 5 ans tala ndenge bakumbelaka biso emonani kitoko yango tobetisika monde pe tofongoli bino miso bapresime criminel ya conflit communautaire mbole lengola na province ya Chopo bazar okangama na maboko ya l'État ndeko ya Congo boyebake sécurité ya ville ya Kisangani pe na banzinga nango ekomi renforcer makasi bato oyo bazalaki koboma
konyokola batu na conflit communautaire ya bambole na balengola baza déjà kokangama pe bazala qui présenté depuis mercredi 2 août 2023 et pas ya VPM ya intérieur mwana mboka Peter Kazali Kankonde na esplanade ya gouvernorat ya province ya Chopo ba criminel na ba hôtel ya Koboma pe ya konyokola batu na ba viol extorsion pe ba enlèvement baza na nombre ya plus de 50 personnes na kati na bango mingi bazande ba mineurs. VPM ya intérieur asengi na bango bayeba ko coopérer en bonne foi la justice pe Luande ekoza appliquer pour na bango alobeli bango ke moto moko te akoki kotelemela l'état donc le kola bakangami bayeba ke rigueur ya Luande eko frapper bango asengi na gouverneur po procès wana ezala public pour la population ebele oyo bazalaki wana mwana mboka Peter Kazali Kankonde asengi na bango bazala vigilant pour masolo ya sécurité eza biso nyonso selon vision ya chef de l'état mwana mboka Félix Tshisekedi to pe Fati Beton tellement azalaki wana boyeba ke avec impact pe idéologie VPM ya intérieur mwana mboka Peter Kazali Kankonde asalisaki mobange na réunion ya comité provincial ya sécurité la grande salle ya gouvernorat. La titre de rappel ne kwa Congo boyeba ke mwana mboka Peter Kankonde ozali VPM ya intérieur abanda kina nula isiro via Bunia na Ituri kaka pona koyebe la situation sécurité ya ba province awa tokosenga pe na mwana mboka Peter Kazali Kankonde VPM ya intérieur yeba ke kimia oza koluka partout la Congo eza komona na kitoko tsaka pe miso mingi mingi da partie ouest oya bandeko na biso ba mobondo esila complètement pe et permettre population bazonga basabisa bon kitoko kaka ndenge Fachi Beton azosenga yango Tobetisika Kambunda. Kokoma journaliste professionnel, koyeba kosala montage vidéo, tope koyeba kosiba caméra kitoko, kende na lombango kuna na centre de formation média indépendant pour kuna formation EPSM avec des professionnels et médias. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Bah ancien élève y a un souci malako avec impact na idéologie bah beta qui match loisir na universal sécurité na terrain GD na lemba il kala ki ndengni Benjamin Kilunga. Mone Congo boye bake eindaki avec impact na idéologie mokolo ya le 1er août autre baka fête ba parents ba anciens élèves y a un souci malako ba sanganaki na bomoko nyoso pona kokanisa ndenge nini bakolelaka ba réaliser structure bango ya kitoko Comme nango malako na biso ONGD oyo ba mesala ko sangana à tout moment mingi siège nango ezakala Apocalypse 22 esika bakutalaka avec impact na idéologie mena mokolo lelo tuna ngai ndeko la ngai nini basanganaki na cadre kobeta match moko loisir na bande kwa universal sécurité match oyo elekaki kitoko na terrain GD en la lemba kaka nde bozomona ba image tellement que les deux équipes ezaki bakasi ngambo na ngambo bachaki babila bango pe esilaki kitoko mais na suka ya masolo tango biso mbona ekolo tozalaki wana bino moko boyoka ndenge nini bareagisaki liboso ya kamera na biso. Initiative oyo ONGD malako ezwaki ya kobeta bale na bandeko na biso ya Universal Security pona loisir na occasion ya 1er août plutôt fête ya baparents yango to sepelaki quand même ko sangana bandeko pona koyeba
koningisa mwa nzoto parce que ça contribue pe na santé, hein, santé mentale pe na santé physique na biso vraiment eleki malamu to sepeli mingi na mwa tango moko toleki sina bande ko ensemble. Merci beaucoup na organisation Malako na biso na sepeli makasi na accueillement na organisation de sepeli le total bango ba beti match moi distraction oyo et ça biso bien sotoye tokuta na famille et ça moi kitoko. En tout cas je vous remercie et puis na pesi bande konanga nyonso baza diaspora mbote bozala malamu moi na do sepela kotoyo I'm enjoying. Merci beaucoup Rémi Talata, la chargée administration et coordination au niveau international, vice-président à ONGD Malako na biso au niveau national. Nous sommes très heureux en ce jour du 1er août 2023 pour na bosangani na biso na fête monene ya sport na kati ya ONGD na biso. Et totondisa mine sengo parce que ezali occasion permettre biso to sangisa makanisi to kolisa lisusu bondeko na biso na bomoko kati na ONGD na biso. Ndeko la ngai mutu akosa ote ba ancien esi Malako baza ebele mingi na bapoto pe misusu ala vi province ya Kinshasa to pe la Congo mobimba ba koma ba cadre ba entreprise ya ndenge na ndenge pe ba kontra ba institution ya mboka kosala bisama kitoko po batanga kitoko kosanga na boye de ezaki retrouver moya malonga po na bango yango tellement que ezaki retrouver moko impact na idéologie et sengaki esuka boye te troisième mi-temps inde kolia komela ezalaki na pointe kaka nde boza komona na mabina ya kitoko mpona kokanisa ndenge nini basanganaka. Ezali kitoko yango biso mbonda ekolo tofuli bango kaka moka koswa tolobi bolingo ya boye bobandaka bomwana esengeli ekende ti na mokolo ya suka 11 mbe tata ye moko ayebi yango tobeteli bino kaka mbunda po kitoko makasi. Un bon leader pour bailler ba vision na yo ozala na kati ya Congo, il faut oleka la magazine mbonda école parce que ezali seule adresse où il sera ba vrai leader. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Eza mawana yo muto boya ko ekola article 15 o mipesa ko iba. Bota ba mibi ya moto ne bakangana maboka leta. Likambo oyo ya confiance il faut koyeba nani esengeli opesa confiance po bakinwa mingi
basi babebisa confiance pour la mitema mabe botala lokola bana mibali o misato bakangi botulanga baza banani bazali bamiyibi minene oyo le commandant GG ya société ki Fwameso akangaki bango po likolo ya confiance ezanga bango ndeko mobali oyo azanga mosala me moninga asungi ye apesi ye $1200 po asoma moto de manière que abanda kobula esunga bango tuna mabotala bango mais après kobula quelques mois après a préféré à monter moninga o kuya mabe azui moto akimi nango na elongo na bandeko na ye bake koteka ngo na maluku mais le commandant GG oyo azali soda solo amené bankesi ti aye ko récupérer bon la kasi hôtel esika wapi bazali ko sala fête na mbongo kimoyibi ya moto batu batekisaki bilongo boyo kadere nini babetisaki mbonda bandeko oyo eza bana mwa mito pasi ba posture oyo kaka miyibi mwana wana mususu Meshak mama oyo mama bato asomi moto na ye mama apesa ye confiance apesa ye pe mbongo ye ni mutaine kosomba moto wana ye moko Meshak wana mbongo nyonso bapesa ye $1150 oyo akenda kosomba moto mama apesa ye confiance ye zwa moto kende nango na ka 15 epa yaya na ye yani nde oyo katikati apesi yani na muninga ya na ye patron atikali na ka 15 bango bazwi moto bake koteka ngo na nsele soki na maluku soki na nsele soki wapi bateka moto abato nde mama yaki kolele pa na biso tokangie Meshak alakisi biso yani tokozwa na ka 15 kuna na hotel kotalalaki tokangi na muninga ninde totie bango maboko na kosomba te bakozala lezi papa pe nga za azo débrouiller aza na mbongo te papa banga aza na mbongo te ezali ke bango bana bafongola motema po babimisela nga eloko na ngai po le batekaki yango papa ale different te mama na bango pe bale different te mbongo ezaka na maboko na bango esali pasi komona mama ya boye oyo abundi na pasi koteka nguba to mapa kobimisa $1200 apesi mwana mobali oyo de manière que aruka babula po epermettre babikisa bafoye mendeko oyo amonte mama boye kuya mabe ya boye awa tokosenga kaka na le commandant GG oyo asibi société ki Fwameso tinda bato oyo na bisika bisengeli po bazali bato mabe esengeli te bazala nzinga population awa vraiment esali mabe makasi le vieux ici Jemba mukoza ba caricature koko tiri elongo na Igrida Mateta vous proposez biso élément ni kuna tolanda elongo la bandeko Kimoyibi na Kinshasa et comment le kola métier pour baya ya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka et comment musala oyo komona moyibi famille na emo bimba na babokilo pena mwasi na bana bayeba déjà ko papa na bango ke papa na bango azalaka na moyibi partout atambolaka même na ba arrêt même na parking ye ayiba kaka yango lelo o le petit mystérieux zinga koko tiri babeta ki lisolango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini aza koloba pose bondo abeta maki babena ba parking kaka na paki se bondole moyibi azwami na fopa tala lokutu azwi moyibi okobeta malelo se bondole moyibi abeta na façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo faut la la calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa se bondo ke boulot na bango esenga faut la angele po makamwa bisike sama na bulango amemel pe abukalité amemi se bondo inde na hôpital na cadre ka idéologie po ayebi ke bulango bien pas à waya à côté stratégie ngo yo kamer kuna epa ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre ba voisins kasi tala ndenge basangeli epe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux pe alandi makamango ndenga moneli ndenge mwasa côté mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yo kandenge azopesele rapport vieux Thierry nzela do défendre boulot et type na ye ya Kimoyibi le vieux Thierry le kola sangana toujours le vieux moko sage yo ka le vieux Thierry kasi soki mwasi andimi Kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana bakoma kondima Kimoyibi ya mwana na bango te mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka nango balelaka nango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe kokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga ngonga yango oyo luka oyo ekola mosala kosala parce ke article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa
tobeti sika mbunda. Merci na confiance et fidélité au bopesa kibiso uto e bandeli kino suka édition lelo onga aladewa nazala ki na kati ya présentation édition e Simba Maki et pas ya Medine Kambembe. Merci na écrit mateta o asimi réalisation la montage ya Sima Caméra les abongo Benjamin Kilunga pe Wilfried Samba mais Bobo Sonate ko s'abonner massivement la chaîne YouTube Nabso Mona école officielle et en plus ba publicité na bino ba sport na bino ba problème ba religion to pe ba politique to ndenge na ndenge ba ONG ba fondation bobenga biso to kita to sala no ba reportage qui toko na ba qualité mo professionnel pe école la TV qui toko to kuta prochainement c'est école et sous azongité.